breaking news, basango ya Congo, eza ya koinda, ezo sekisa, toseka. Ezo pesa mawa, mais tozo seka kakapo, bana mike. Baza vrai bana mike. Na minute oyo, Vital Kamerhe ali komi diembika, na ebite soki ti pokwa, eko sukele ndeni. A panzaki sango, a bengisi ba pasteur na ba prophète, basa la prière pour abima premier ministre, na boule qui a teki bandako ebele a récupérer mbongo avant ba palangana. Mais ndenge na ebisaki bino basimbisi mama na touche pe babomi carrière na ye. Ngala muyi beza sukate, bana mboka, basepela kite na trahison na ye, alors bamoni ete ekozala malamu Vital Kamerhe comme azoloba bien koleka mende azala ministre ya information to bapesa ye ministre ya agriculture po balobi ke gouvernement wana eza gouvernement social. Alors lokola ye asala ba ferme ba ngombe, aza un grand éleveur, un Rwandais qui se respecte, pe ayebi pisciculture, alo na bambisi asala bilanga po bana Congo balia batonda. Est-ce que na un mois ego simba alo bolanda biso kala mingi te na mulai na basango flash breaking news yesu ndenkolo